Bandeko na ebite oyo tobenga yango histoire mystique to histoire nini ekopesa yo pasi ya kosaka te pe kokamwa incroyable mais vrai. Ndeko mobali na kombo ya Ismaël oyo bomoni bongo na miniature akufa 6 fois alambuka pe 6 fois. Lisolo oyo esalama na Dar es Salaam. Bando kebele ya Dar es Salaam balayebi yango. Tango babetelinga yango epesinga mama mutu koswa. Nabi mutu akufa 6 fois alamuka pe 6 fois. Abi oui, akufa 6 fois alamuka 6 fois. Yango lisolo ya Ismaël tokubetela yo na pokwa ya lelo. Yaya après Koffi Olomide artiste babandi pe koloba. Epesinga ipasi na yeba kiteke ti lelo oyo na mboka RD Congo précisément na Kinshasa na capitale batu bazo ko continuer ko lia na batour lelo soki ba parents balie lobi bana balie baya basi balie baya mbali bakolia epesi pasi na la interview ya Roger Ngandu ndengo a dénoncer yango ekopesa yo pe pasi yango to kolobela yango na émission ya lelo parce que tous alana front les pays va mal. Très mal. Les pays va mal. Très mal. Notre pays va mal. Ba flatter on est bazo c'est que ça va, bazo applaudir, au tongarena, ça va. Non 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 non. Les pays va mal. Ba nzele koufi partout. Ouais. Ça c'est vrai hein. Nzele koufi partout. Obi que na kenda la famille mon na kisenso. Bango bazelati 18h. Bake wenze omoni ba fofo ba nikaka o eko erana ya mwindu wana ba omba somba kango ba sombi ba ba shisha wana o ya mikie wana o elembi déjà bango banzinzi et en plus ba osala système lelo ba lambi fofo wana ya mabe wana 2-3 personnes ya famille ba lelo ba favoriser mingi basi lobby mibali balé lobby Tokozonga na oka na émission ya lelo. Toujours na mboka engumba ya Kinshasa ya ekopesa yo pasi. Moral eza bien te papa aleli. Souffrance au degré zali na Kinshasa en particulier. Généralement na République démocratique du Congo. Dimela ngai pasi ezali ya solo. Papa o mukolo aleli. Eza la moral la mutu nyonso ezoke na kobeba classe malonga eza te. Vi nyonso ezaka ya pasi. 0 sur 0. Namonaka malheur. Mais on a la misère, nous avons la vie, miséricorde. Pas si désolé, la biche, de token au Koufa. Donc, on a un peu quand token de Sodome. De ces longues années, nous avons token de Sodome. Voilà, c'est le papa Mboka est comme presque Sodome et Gomorre. Yango, toko développer yango na émission ya lelo. Toloba te. Mbote nabino bandeko balandi ya radio lokoe télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tozali ko solola. Toyaka ko solola en famille. Ko beta masolo po masolo o toali ko beta ezali ko sunga batu na ndenge ya ko sakana te ba pele ezali par-ci par-là. Papa Fisto li solo wana esunginga yango na senga kana yo. To partagera chaque fois. Ce qui li solo oh peut-être esungi yo te. Et ça intéressant pour la yote mais eko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala kaka soki yo o partager. Comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yaya anti-poison ezali. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bengabiso tokocho en contact na bandeko ya anti-poison. O se procurer na anti-poison yaya. Disolo tokobete la olobi na tongo. Couple moko en fait. Bana ya Londres ba kufi na Kisasa na poison tokobete la yo. Mamwana ya 14 ans abomi mama na ye na poison. Yaya tokobete la yo kopesa yo pasi. C'est pour te dire yaya. Eri yango yo benga papa Fisto na tu en contact ba ndeko ya anti-poison yo ose pour qui partout dans le monde ozali anti-poison wana et kokomela ba mbuma madesu wana c'est naturel est-ce kokomi voilà ya to ko na mingité na poko lelo vraiment très fatigué mais comme et ça rendez-vous to mais ça la kokutana
tikato solo la solo akaka boye parce que si ekota to solo mesala ngo déjà zanga mbongo zala na batu to mesala ko solo la chaque tongo chaque poko ya na bino tika na beta mali solo ya mukie oyo pepe senge mutu ko soit réveillez-vous. Et ça histoire moko mythique cela na Tanzanie. Excusez-moi, dans Dar es Salaam. Comment se fait-il que Moutagoro oufa 6 fois? Et ça, malheureusement, l'aventure, le coup, la sokini ni mais histoire vraie, bande quoi Tanzanie, ma pesinga. Na photo na yango, na photo moment na miniature, et la photo en déco. Voilà comment na Ismaël. Kasi yamboto ta sur Ismaël, tikato sola na nuyaya. Le pays va mal. Oui, c'est vrai que le pays va mal. Na ebité batu bakanta ki espoir ekoya toko suka wapi est-ce qu'on doit pleurer que batu ya kalabazonga tout ça la population ne mange pas ceux qui mo kondi à côté d'un pouvoir et loko ya liboso oui ba revendication et ça la kalaba mboka nyoso tout mais makambu ya kolia et ça makambu oh il faut le cas ba pays loko la Angola kolia le cas ba Congo Brazzaville a kolia le cas pour nani biso yaya na kolia e komi bongo difficile et pesinga ipasi ya nazongeli makambu oyo yaya Roger Ngandu likambu oyo yaya lobi yaya e pesinga ipasi ya kosakala te Roger Ngandu atalisa lobi akena ko tala faimo na Kisenso akuti nzoka na Kinshasa en plein capital en plein 21e siècle makambu ya kolela ba tour to bana ko kango kala baleka ba tour mais ezali ko continuer famille faut la 17h tango batu bandiki fufu bandiki ba ko bipupola ba pupoli ozara noir wana balambi yango et puis bakolia bango nyonso te ya na bipoli bana basi balie lelo lobi bana mbali bakolia lobi ba parents bakolia et pesinga ipasi de kambo ya où allons-nous? Le pays va mal ba konti botala makambu oyo pasi ya kosakana te na nito dans ensemble interview il y a Roger Ngandu. Ndenga a expliqué et qu'on peut savoir passer les cabos les gars qui na Kisenso. Suivez Roger Ngandu. Parce que tous à la front, les pays va mal. Très mal. Les pays vont mal. Les bandes comprennent que notre pays va mal. Flatter, on est besoin, c'est que ça va, besoin applaudir, ça va. Non. Les pays va mal. Banzele Koufi partout. Ouais. Ça c'est vrai. Nzele Koufi partout. Obi que na kenda la famille mon na Kisenso. Bango bazelati 18h. Bake wenze omoni ba fofo ba nikaka. O eko erana ya mwindu wana. Bango basomba kango basombi ba shisha wana ya mikie wana o elembi déjà bango banzinzi et en plus ba osala système lelo balambi fofo wana ya mabe wana. 2-3 personnes, il y a famille balé ba favoriser mingi basi lobby mi bali balé lobby bana basi mais non c'est incroyable, c'est pas normal, ça fait mal au cœur basi ya rosalate donc le 21e siècle mama bongo Yerusalem déjà normal pendant que balobi est les pays les plus riches toujours batutu ba minéré bazouta ba lubumbashi ba colosse etc. Tu vois une personne avec 100 véhicules alors c'est le bot il y a dollars mais qu'est-ce qui va pas tout mon co entre-temps il y a un gouvernement mutu tel a 100 millions ou qu'on a 68 millions ou qu'on a 30 millions ou qu'on a 460 millions mbongo ya contribuable ba mbongo na biso. Il suffit de mouler bêta, on a mutuka na yo tuni mais na oleka na onzelani. Il faut garder mon panzi. Si on continue au côté au zindi. Batamakolo, il faut là ta sachet, ba memio na mukongo, c'est comme si on était au village. Même ba village ba moka monsieur Arabongote, c'est la honte. C'est la honte pour ces pays. Donc on a que bambongo wana ba minéré wana ezokene na ba poche ya batu mutu moko ayena ekaka zu pouvoir reine na 3 femmes 18 enfants kotinda ba makangu na ba poto carte de visite na eza na ba sac ya bana basi nyonso ya mboko oyo OK na boîte vraiment ezope ça passe makambo ya boyo soki ba musicien ba bandi ko dénoncer boyo c'est que komi passe mais ba kondi yango pe boko so mbongo kokaba eza problème ya kala to yebaka baluba bazali batu o avantage bazali batu avantage soka koti boko la poche okozwa
ba ingala il faut toi pesa atala teso à côté mesika boye ba toi kase ba kaba sous-te pour nini ba o gérer crise donner nini et ya quand vous êtes patron quelque part ceux qui va pogner à moko tu chances sur l'opportunité batio quelque part il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Quand on a place sur un pouvoir, ce n'est pas pour toi. C'est pas au travail la même chose. Il y a un bon contribuable. Vous allez qu'on y ben, vous peut s'habituer pas si à consacrer. Vous savez, expérience moi récemment, il y a certains patrons au yobaso qui parlent de travail là, comme sous état d'état bangoté. Il y a pas de libuna mokalia, azolia yemoko, akena ba boîte nyoso tout akino ba yeba a boire kambongo metala ba travailleur naie, ba collaborateur naie, ba zakelo romoroté. Vous savez à l'époque de Mulumbalu Koshi. C'est Birindo à Mulumbalu Koshi. Je crois Mulumbalu Koshi to Mulumbalu Koshi to Birindo comme ça, la primature à l'époque de Mobutu. Il avait son chauffeur, Mulumbalu Koshi je crois. Birindo je crois. Oh, ils ont qui Birindo, non? Bon, vous allez me corriger là-bas dans les commentaires. Chauffeur, naïe, mon papa, mon bien, ayaka moussala, t'es jour moussous. Birindo, tu dis, ah, mais papa, un tel aïe, il n'est pas ça, mais quand le premier ministre va conduire là, parce que la canaba, chauffeur dans un privé, l'État, on peut se chauffeur, mais il y a un mot privé aux anaïs. Chauffeur privé, avant qu'il y ait ma course naïe privé. Alors, il fallait qu'il y ait quelques parties naïe. A tout ni papa, on a zaliwa, c'est papa, on a yété, papa, on a yété pour la nine. On a bengala qui est dans ndako. Ah! Yo chauffeur après ministre babengani yo nandaku ça va les kamuti Birindo atika na ekandengwa lobi na ngotangu papa wana ya tunieme yo yaki musala te pour no patron babengana kinga nandaku abi ah yo pena no zali wana osala na pas premier ministre papa osala lupangu te osaka ka boye olobaka pete papa na koloba ndeni et puis que Birindo akabela papa wana mbongo apesa abi luka lupango eleka $20,000 te papa la luka lupango ya $15,000 abi on apesa $20,000 Birindo et ça entre Birindo to Mulumbalu Koshi ko ça Birindo apesa yango Peugeot mo dans lupango ba pousa yango te akabele na Peugeot atie travailleur na ye à l'aise je pense à la surbo somba lupango à 15,000 5,000 wana meublé ndago pense à la surbo qui akoya sous musala retard to akima sous musate pour ba benga na ndako voilà un peu mon exemple muke o ba continuer ba ko sala mais o ya biso ba konti ami kolo o papa me considère pas politique té tala ici quand chose ali o yo za patron au cause de la mo établissement au cause de la mo boutique muke yaya yo comme ça bato ya musala na yo lokola ba chose ba loko mo côté non tu es chef parce qu'il y a des travailleurs. Batio wala pour la yo mokote pour la kosunga bato. Est-ce que komi pour pas si oyo eleki. Si comme makambu ya boye. Ceux qui m'ont dénoncé le ko la gloire ya senga to lembi pasi. Bobo maye. Bokangaye. Donc pasi ezali bato ba souffrir ba lo baté mabe. Mabe les gens mta dereke na ko pasi. Il peut si pasi. Yo ka kuda papa o papa mukolo aleli ya dereka bino to comme na lifelo la calvaire passe les qui aura papa la mutunyo sezo ke na ko beba classe malonga zate vinyo sezaka ya pasi 0 sur 0 na mona ka malheur ah me donne alors la misère non to za na vie miséricorde pasi ndezo ye la biso zo to ke na kufa donc na mona ko kango to ke ne na Sodom ndeselonga ne na zo mona to ke net Sodom to wolo bato to lo bato nzambo na ko yemba kutu nena boy kuna ranzala kuna zo bosa na koloba pasi ya ko sakalate au moins comment est-ce que ba congolais ba ko déclarer ba quinois ba ko déclarer oh les pays les plus riches du monde je crois ba kondi bosa la quelque chose pour boyer et ça pasi ya ko sakalate to zo ko la ba image oyo to zo ko tsaka ba audio na sentiment pour na ko sunga ba kondi ba yeba makambo sur le kaka est-ce que bokomi c'est que bien voilà. Il y a tout comme dans le solo ya Ismaël to ko na mingi Ismaël azali un garçon tanzanien akufa 6 fois isolo oyo sali mbona na Dar es Salaam bande ko Tanzanie ba mtoto wa Dar es Salaam mtoto wa Dar es Salaam habari yako mtoto ya Tanzania ba mujomba voilà. Papa Fiston na Tanzanie awe uti ko yinda ko sakanate e yindi ya ko sakanate mutu akufa 6 fois 6e fois ngoyo e uti ko beta kanwa ko sakanate na ise likambu nini yoka lisolo
Il y avait un jeune garçon, comme on a dit, Ismaël. Ismaël a banaye kosala quelque part dans la ville, dans le centre-ville. Vous avez dépassé mon mouké, dans mon contre-jour, et Zoroya. Moni yango de ngosala mutukate. La mutuka awa futo luka ma position à marque na marque. Esh. Ok, me savoir contre-jour. Voilà. C'est bon, non? Voilà. Rapidement, on va finir. On va finir avec voilà. Ismaël a kendara la ville zo pe kote kana wende so kosala musala on ne sait pas. Bref, première fois Ismaël a kufaki pendant que ba utaki musala na ba ozonga masala ki accident moko grave. Kombi wana et mike so 17 personnes. Tant masala accident grave na 17 personnes, 7 personnes ba kufaki. Parmi les 7 personnes ba kufaki, Ismaël persala ki nini a kufaki na 4. Ba juye bembe, ba jikor, ba ke kotia na morgue. Na morgue mona Dar es Salaam wana ba famille pe ba yokino muta kufaki ndona mwana bana kufe ko papa ba Israël ya Ismaël azali na mama na bango na bandeko nde basalaka ba oki accident salami ta ifo identifier ba kezi wapi ba keto hôpital na morgue batali bwe ah mwana biso yeyo Ismaël ba longoli ko rwana morgue wana ba ke kota na morgue ya bango kaka nde zalaka ba bongsa ba obsèque ba bi dans 3 jours to koya kozwa ebembe. Ebembe na kati ya morgue na malili bandeko. Tango baye 3e jour, baye quand les arboye na cercueil, marambutu, bota mutubwe. Tango baye na cercueil, ba koti na morgue, ba bendi tiroir, ba soko, Ismaël ba soko lié. Histoire vraie na Tanzanie. Tant ba sokoli wana balatisi bilamba balingi bacha Ismaël na cercueil Ismaël ala muki akosoli na batu ya morgue na bato banaye kosokola ye tuila muzi ya zaza. Israël a télé bien la porte Ismaël pardon abim la porte ya morgue abim ongai ngala okufiti na zali ngai oyo papa ba kimaki ba kimaki alors ba monike exemple na mwana bango bazu Ismaël bazuye bazongi na ndaku cercueil bakie kozongisa wana ya liboso eleki mwa mikolo eleki quelque temps boyi ba Tanzanie ngungi ala kamwa trop ba malaria za kamwa trop ba ngungi soki ba soki Ismaël so neni bref Ismaël azaki na malaria makasi wana ba ngungi ba so malaria épidémie malaria ba malaria bu malaria bo makoleka sida boye biango malaria bo makasi koleka sida. Ismaël a eu malaria. Bakene à l'hôpital, bazongisi ba mai nyoso tout et simbate bref Israël Ismaël pardon quand je dis Israël il faut me comprendre. Ismaël. Ismaël a koufi na malaria. Hôpital o bakena ki na Ismaël. Et ça même hôpital oyo tanga kufaka bakena le bembe l'hôpital na morgue hôpital wana tango bakena yeba reçoit bien mutu oya kufaka abaka kufaka la muka yote yeba yebi ah mais c'est que ça rend ngeni Ismaël ba juillet ba mec show ba c'est pas sûr que Ismaël a kufi ba biya la mukaka bo c'est dans frigoté Ismaël ba tient na morgue mais na civière total ena no so la muka ijeta ba tient la muka na tongo nango tant que vous fungula mort bakuti Ismaël afandi dikola civière wana Ismaël alamuki babenga ba para mwana bina alamuki qu'est-ce qu'il va avec Ismaël neni mwana zando kitabu solo Ismaël alamuki ba para baye bazu Ismaël bazongi na quartier sangwe panzani oya kufa kala mukaka akufa kala mukaka siko batu bakomi ko banga Ismaël atako solusaye akomi le rôle ma fantôme mon na quartier n'est-ce pas. Alors, est-ce qu'on peut regarder ça en Tanzanie, Panzani, Dogi, n'a pas vidéo, n'a pas monier, n'a pas rejoint dans Moussala. Alors, Ismaël a jugé bon, il y a un kende, ko, salabilanga. Ismaël a côté quand on mazama on la quartier kuna moni isa wa terrain mutu moka somba tongate akati mo matiti po sala bilanga na aluka ya koteka po a se débrouiller na zamba oyo Ismaël banaye kokata wana malaire ye
nyoka sui Ismaël. Nyoka suye ayeba kiteke nyoka suye ndeka nyoka suye nga kaka ndeza la kaona sosa na asala ata mwana mboka il allait comprendre que so libanga ya nyoka achawana. Ismaël nyoka suye avaya na epende ngo azongi na ndaku tangu ndenge vene mataka zo ko agile makila tama comme na pokwa Ismaël apika crise nini bakena hôpital o me mwana o nyoka swaki yeti nyoka de muta suye do e matisi na mutema boye. Troisième fois, Ismaël a saini nini? Ismaël a koufi. Ismaël a koufi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, et tant qu'il y a koufa successivement, non? Et ils sont morts, perdu, tant, n'est-ce pas, tant. A koufi, tout le monde, a koufi à solo, a koufi à solo, parents, se précipiter rapidement, soit Ismaël, que ne kokunda poya la mukaka. Ça va dans 3 jours, tout ça, c'est bembe. Tiye na morgue, na malili penakuna. So akufa ite mbalo akufa. 3e jour ba yeba mse bembe. Bakuti Ismaël a telemi na porte ya morgue. Utabete les gars solo ayeba ba visto. Ma solo ba bet osomona lokola fiction. Tuna ba tebele ba na Tanzania na Dar es Salaam ba yebili solo oyo. Bakuti a telemi na porte ya morgue. Ismaël okufa kite na kufite. Batu nyonso bandi ko banga ye na ba parents na ye na bandi ko banga Ismaël. Voilà 4e fois n'est-ce pas? Voilà. Ismaël azongi na ndaku. Il va azongi na ndaku. Il n'avait plus rien à faire. A comme isolé na quartier. Na famille ku do banga ye mais moi na bino moye bosa autrement ezati nani anga ko solution Ismaël na veille na bango na carte ba wi ya kufa kala muka za fantôme ata mutu normal te yo ba tio na frigo pe no la muka c'est impossible. Ismaël un jour maman na ya tinda ki ye wente amata pesi mbonga ticket tango yo kende na bis wana kaka bis wana sala maman na accident. Il y a eu 3 morts. Parmi les morts, il y avait Ismaël. Voilà 5e fois. Bate Ismaël, bate na coffre. Bate na ebwe. Sangotor me panzana. Ena batu na mort. Ismaël, pour combone yangwana Ismaël na nonaye. Au prénom, est Ismaël, n'est-ce pas? Mwana oya la mukaka non ba parents pe comme ko sala bango soni c'est comme si famille ya bandoki famille mbilinga comment est-ce que mwana oya kufaka ala mukaka ndenge nini. Ismaël ba juye baté na morgue ba parents ba bino on doit se dépêcher le plus vite que possible to kunda mwana oyo po mabe okota. Cette façon de décider alors lobby ba ya ko Ismaël ba kido kunda ba tiki na morgue. Yaya, lobi na tongo ba ye bakuti Ismaël avandi na kiti liboso ya morgue. Ismaël. Ça c'est quel phénomène comme ça? 5e fois déjà. Et panzani sous na quartier. Ismaël. Excusez-moi. Oh azaka fantôme. Makamwa pe ata l'état yé. Siko l'état ko sala ni pour l'état yaki. Batali mutu azaki okufa ba médecin ba prouver ki décès na ye ba jué ba ke l'hôpital batali ba moni mutu normal il n'est pas mort. Alors ba sala ki pe nanu attestation de décès on m'a fait ton médecin travail mutu akufi ton hôtel de ville mais docteur Asneger a no acte de décès mutu yo akufi a confirmé que il y a eu décès. Tu comprends? Exactement le cola ya frère Mathieu Bajoko ndenge bakunda ki acte de décès no stro bakunda na okunda tangu Mathieu azonga akenda sa ngbolongola tom nanga baboya kolongola tom ya Mathieu ezala ra wana Mathieu tom nesika kufa ye wana bazaka soante azonga na vie ya bomoyi. La vie ya bomoyi. Bazui Ismaël bakeye na ndako. Siko epesi ko banga Ismaël ata lupango na bango amana ko vana na annexe. Et comment à niveau Ismaël, a comme ça la makamunyo surtout yemoko ata famille ne ba ko banga Ismaël.
histoire vraie na Tanzanie bandeko partager lenga histoire mystique. Histoire mystique et pesa ngai moko mutu ko soa so lokola aventure lokola kuta mais histoire ya solo bandeko le a boyebi yango la ka pembe na pembe ah ba histoire ya solo rande le kaka est-ce komi voilà bana ya quartier ba se mobiliser ba non jamais biso to koza na ndoko na quartier boye lo yango misala se so marché te yango na ba jeune to ko li mais to saka na ba quartier to saka ba famille na biso muta lokaka biso ezali Ismaël muta frena biso Ismaël ah no bebi ka ndenga po muta la muki 5 fois déjà ba plaqué yango keye muta commune de quartier to ko triquer bana quartier ba triquer Ismaël ndengenini na butu tango pongea kama kashi na ba 2 heures du matin Ismaël pa la li ba na quartier ba sangani presque on se tourne ba ju essence na pétrole ba bois ki na kata ndako annex Ismaël ne ko lala ba pelisi moto peli en même temps ba bengi ba pompier ba bomi moto mais imaginez moto asala nini à se carboniser, à ziki. Babi, cette fois-ci, c'est fini. Bakei naye. Trobinin, est-ce que, ça n'a qu'erreur, il fallait pas que Kunda Ismaël Mbalamoko, il fallait pas que tu aies na morgue, et pas bon Kunda. Au Kunda Mamoko, il faut le moyen, au Kunda Kosangi, ça 5 parce que, décalage, liwa na ye, ça, koumela. Une année, 2 ans, 3 ans, une année, pas qu'on fasse 6 fois de mois. Ke kotia Ismaël na morgue, vérifier bino yé à la mukaka, docteur batali, bino en tout cas yé à kufimbala oyo. Bazu Ismaël, 3 jours, bimisi pe Ismaël, bongisi, latisi, sakara, merze ya kusika. Baina ebembe sika balelaka batie wana enfin yeyo akufi mutu akufa kate akufi yekuta sekwa koleka Yesu Ismaël akufi ba Tanzania ba yebili solo ona ba Kongo bafana na Tanzania ba yebili solo oyo ba sali o ba ko sala wana na butu ka ndezala ka balali ne bembe ale na tongo préparation pour na ba ke de kokunda Bamonika mutarabeta cercueil tout ba fungoli cercueil Ismaël a telemi avandi nani atikala ba parents ba ndeko ba cousin ba connaissance tout la muzia zazaya Ismaël a kiti azongi ba luka Ismaël ba blessure et ba brûlure pardon et si que zalaki et monanité Ismaël azongi mopimba. Na minute olo ba oyo Ismaël aza mobimba. Ba parents ba bino oyo za phénomène ko impossible. Koko ba Ismaël azaka na village ba yaki matanga wana. Abino na kena mwana oyo. Ismaël abiti oyo koko no bango azuye akena ye azongi na village. Bisolo oyo suika abo. Ngai pesi ngai mutu kuswa. Siko d'après bino. Ismaël. Azali revenant. Azali mwana ya Nzambe. Azali magicien. To azali nani phénomène nini wana. Épreuve nini ya koleka muta kufa 6 fois. Ala mukape 6 fois. Ya souka avec ma brûlure. Mais a ressuscité. Phénomène nini wana. Bisolo ozali lokola fiction. Mais azali makambo ya solo. Oyo esalameli Ismaël. Tala lisolo ya Ismaël to bombela kiyo yango. Soki lisolo oyo intéressé te yo partager. Peut-être eko intéressé ndeko moko songolo esika moko pakala. Pa solo ebendaka ma solo. Tala to suki awa pona lisolo ya Ismaël. Ismaël photo na ye yango wana totie yango na profil. Totie yango na miniature. Ismaël Diewana. Olingo vérifier di solo benga batu basa na Tanzanie na Dar es Salaam bakobetela di solo ya Ismaël. Et koma kuta na Tanzanie kuna kutela bango soki ba pesi mutu kombo Ismaël parce ba musulman no Ismaël. Soki ba pesi mutu kombo Ismaël ba koma koboya.
ya kufaka zongaka yo komona Ismaël bakoma okima kombo Ismaël wana pasi ya kosakana te mbote na bino bandeko nyonso tout ya Tanzanie na Dar es Salaam on est ensemble histoire ya Ismaël yango wana nazongeli lisusu pona mboka na biso le pays va très mal et kamu singai batuti na 21e siècle oyo babanda kolia na batour et pe singai pasi courage ezalité. Ne ratez pas ce grand rendez-vous ya lobby na tongo lisolo kito trobete la yo o epai wapi bana ya poto mama ya Londres na papa ya Londres ba kufi na Kinshasa bateli bango poison epai ya ba pire camarade ba mi d'enfance ba bengisa ki bango na fête na lobby couple teke mwasi na mbalte mama oyo azalaka na Londres azala mwasi na ye na azala mobali na ye na bana na ye papa OP azalaka na Londres mwasi na ye na bana na ye ka desalaka bovana abete quartier moko to boyebani ba kutela gisasa yo posa la gisasa yenga la gisasa OK ça va ba invité bango na fête wana ba kite ba kutela wana nzoka biloko apesa ki wana ezalaki ya kobeba pasi bakufi encore à lobby to robeta lesolo comment est-ce que mwana ya 14 ans ya fille ateli maman na ye poison ba abomi maman kufi pona maman alingaka adresser mwana ya 14 ans soka bimi azongi avant yaya ezali 23 heures soka bimi azonga kaka lopi akutana na nani oyo pilipili pesi musako batana niveau ya maman na ye et pesi pasi ya kosakana te. Donc ne ratez pas ce grand rendez-vous ya lobby oyo tokobetela yo basolo wana. Allez, quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve demain matin à 6h pour la émission d'Abisso ya lobby. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.